awa eza carrière. Donc bandeko baza na sima kuna na shit babukaka mabanga do baza ba casser disons. Donc bango nde bazobimisa bamwelo ezo permettre mboka na biso batonga bamire ya bamwelo et puis na kati ya mai basable bazelu ebimaka kaka awa bazoteka na ane oyo tomoni température conjoncture ya mboka ekomi ya kochange. Donc baconstruction eza lisu te mbongo ezotambola lisu te donc bacasser na niveau baza na carrière bakomi ya kolemba force vraiment eza te mpona mbongo ezotambola termo vraiment na maboko te. Musala penanga na salaka eza musala mabanga oyo ningo mona ngo nazwa kuna na kati ya mai nayaka nango awa bandeko basongaka mwa 100 francs ya kosunga nango na bana na kofuta ndako banini ba risque nini okutanaka nango depuis au banda musala o papa na ko kufa awa ko na ko zoka seke bandeko muso ba kufa ba o ba yebi mai te seke biso to taba pota ba cicatrice ona ba mabanga sikana akende mabwak eke zokisanga ba awa wana otutani to sali croisième na libanga boye finio tanke yo za njoto yango eza libanga ozoki seke ba risque beneze belé boîte pe ko fina yo côté na sa boîte batamo pe na kotika musala ngo mena atala kaka na bana na famille sekata na tiki seke famille le la pena makasi konyamboka bango moko ba mona faso to bunda awa balukela biso ba angier ya mai oyo ezake toke kuna tozi biloko ye awa ndenge ya angier soit ba protège moko boyo ezake likama mabe ko sala mate kati na musala oyo biso to sala ngo par sentiment to sala ngo ne pona pasi po talaka ka misili forme moko na biso ngana casser de pierre. Depuis mbula nini obandi musala o nga na bani depuis 2002 babongisa vi na biso net boye na kati ya mai net na fleuve bo banoteka mai bino bakonzi boteka pe mai botia mapango na kati ya mai. Avez-vous des odeurs qui vous dérangent et qui dérangent votre entourage? Ne vous inquiétez pas. God Aim met à votre disposition la crème miracle pour éliminer tous les odeurs du corps et vous garantir une fraîcheur permanente pendant 21 jours après une seule utilisation, contrairement aux déodorants qui ne font que masquer les odeurs. Fait à base des produits naturels dont des racines, plantes et fleurs, ce produit ne contient pas d'aluminium, ni d'alcool ou tout autre produit chimique. Appliquez dès maintenant la crème miracle sur vos aisselles ou toute autre zone du corps ciblée et libérez-vous de mauvaises odeurs. Avec la crème miracle, sentez la fraîcheur qui correspond à votre personnalité. Les mauvaises odeurs, et ça dure 21 jours sur les corps. La crème miracle, applique à tes aisselles, tu vas. La crème miracle. Mboka na biso République démocratique du Congo ezali na ba merveille, ezali na ba mystère. Kinshasa etikali simate, ezali pe na ba richesse incroyable, ezali na beauté luxuriante. Ndenge bozali komona na sima na ngai chute ya kitoko oyo ezali na Kinshasa, mais na se ya chute oyo richesse munene pe ebombami oyo boko découvrir yango ensemble na biso. Mbote bisika nyonso bozwami, mbote bisika nyonso bozuli baku malamu ya kolanda émission kitoko obolingaka na PSB télévision Planète Solo la bien awa tozali na Njili brasserie na commune ya Mongafula awa toye ko découvrir non seulement beauté ya chute au bozali komona na simanangai, mais surtout richesse oyo bandeko ba exploitaka awa na kati ya mai oyo. Richesse yango eza nini, basalaka ndenge nini, ba transformaka yango ndenge nini, ekendaka wapi, ba difficulté ni bakutana nango, natiki bino bo découvrir nyonso na kati ya émission oyo. Ça les a dit le Congo, hein? On dit comment on s'est envoyé, hein? Et là, on
parmi bandeko oyo bazalaka awa na Njili brasserie oyo ba exploitaka richesse oyo ezalaka awa tozana ndeko moko awa mbote ndeko. Oui, merci mbote ndeko mopanisa. Kombo nani? Kombo na ngai José Bopinga de Libula. Ndeko José tokuti yo awa na Njili brasserie. Activité nini oyo bino bosalaka awa na esika oyo? Merci mopanisa mpona kotuna nga mutuna kitoko pe peuple bayoka. Ndenge biso tosalaka awa na Njili brasserie précisément na commune ya Mongaful. Donc awa eza carrière. Donc bandeko baza na sima kuna na shit babukaka mabanga do baza ba casser disons. Donc bango nde bazobimisa bamwelo ezo permettre mboka na biso batonga bamire ya bamwelo et puis na kati ya mai basable bazelu ebimaka kaka awa bazoteka bamwelo pe ezobima bazoteka do ba grand homme ba o baza na ba besoin ya kosomba même ba tonnes 10 tonnes 20 tonnes 40 tonnes ba 80 tonnes même ya bamwelo awa bayaka bazwaka na bango. Ok. Oui. Siko awa na ndenge bosalaka boye na journée boko bimisa à peu près quantité ni? Merci mopanisango. Bon, kotala tonjonction ya mboka na année passée bandeko bazalaki na force parce que circulation monétaire ezalaki mingi mbongo ezotambola donc bazalaki pe na courage ya kotravailler tellement dur mpo mbongo ezotambola na bakushe nyonso mais babandaki kobimisa na journée na carrière oyo babandaki kobimisa peut-être soki eza moke ekozala ba 10 camions. 10 camions? Oui, 10 camions ya mwelo na journée. De quoi oyo tomoni awa? Oui, net bomoni euti kokende awa. Alors pour le moment on a année oyo tomoni température tonjonction ya mboka ekomi ya kochange. Donc ba construction eza soute mbongo ezotambola soute de ba casser na niveau baza na carrière bakomi ya kolemba komona mususu abukine kama kame moko aluki kama mbongo esunga ata na bana na popani tout ça force vraiment ezate pona mbongo ezotambola tellement vraiment na maboko te. Ok. Oui. Na camion moko boteka asko na combien? On a camion moko selo soki mbongo eza bato bazoteka bato bazosomba do bazosala activité donc eza stable. Camion moko babandaki koteka yango na 75 000 francs congolais. 75 000 francs congolais? Oui, 75 000 francs congolais. Ceux qui ont eu deux camions, ils ont 150 000 francs congolais. Ok. 150 000 pour la bandeko, bazota la biso na Europe, pe na mokili mobimba, 150 000 les à peu près $55. Oui. Voilà, précision. Donc, camion moko, bazote kalwa à peu près na $27. Voilà. Oui, oui. Activité na bino siko ba étape na ngweza randenge ni namoni ba musuku na ba obuka misusu a bazo décharger misusu ve kuna bazo buka ba différentes étapes za randeni poto ko matina niveau roteka. Merci beaucoup mpanisango kuna kotunga mituna kitoko. Ah namoni lelo lambinga vraiment bien. Na kolemba yo te naza pona yo. Merci. Total ça peut peuple ba bandenge misala ngo ekendeke. OK. Liboso to bandaka na bakase o babimisaka ba mwelo wana minene ba bloc ya minene. Après ndeko na biso aza na boîte ya kokota na mai ya kia memi aye akomisi awa na place batie comme pour na redécharger. Alors bako décharger eza pe na bato misusu bamemaka ngo pe bakomisa ngo awa na likolo na place oyo ebongisami po na camion ya ezwa ngo. Mutu wana soki abuki na mai aye boîte ezui emati awa camion ye ezui eza na bitape oyo ekende mutu ya boîte aza na mbanu na ye to pe mwa lifuti na ye mutu ya camion pe aza na mwa lifuti na ye mutu pe oyo batie na mabele na ye comme droit ya lipangu ye pe aza na mwa lifuti na ye. Ba mama pe oyo bazala koteta ya mike wana bakayasi wana ba 08 bango pe ba profita kosomba ba déchets ya ba mwelo kaka pa ba casser wana. Donc ba bitape nango nde etambulaka yango wana. Siko soki casseur abuki boza par exemple 3 ou 4 casseurs
boîte tango e omema ba osane bosangisi boteki ensemble to mutu na mutu otekana azana oyayi. Merci mopanzi sango. Basala en groupe. Au moins peut-être basa 3 personnes. Basa groupe moko bazo buka. Baoloba bo sava. Idée zanini to buka 6 camions. 6 camions. Kwa toza 3 personnes. Yozana 2 camions, ngana zana 2 camions, yazana 2 camions. Ne ba sala 6 camions. Et vous me m'appelez nyoso 6. Bateki kaka 6 nyoso. Mbala moko. Nde ba ebi ko kabula mbongo ya valeur à 2 camions, 2 camions, 2 camions. Siko ndenge ndeko azo mema bwatu wana. Ye siko azwaka bafutaka ye combien? Bon pona ye ndenge azo mema bwatu mboka eza na pasi. Omoni takoti na mai, akukipe kokweya na mai. Atioli depuis toza oza 3e tour au sala pona battre. Oui, eza 3e tour au sala pona pasi na mboka. OK. Bon pona ye soki amemi camion moko. Azana mbongo muke po mboka eza na pasi. Combien à peu près? 7000 francs. 7000 francs. 7000 francs congolais. Oh nazolo baba ndeko na kosi 7000 francs congolais na journée oyo mutao sala na camion moko. 7000 francs. Siko soki asali 2 camions. Eza 14000. 14000. Yebsangai. 14000 eza $5 américains. Donc kolia ya bana mwasi ndaku kofuta na 7000 francs soit 14000 na journée. Mboka eza na pasi. Tozolela makasi. Donc na valeur ya camion moko ndeko azo bénéficier na $2.5. 7000 francs. Alors mbongo ya kofuta ndeko azo mema na boîte. Na mbongo ya kofuta pona espace ndengo lobi. Ekozaka na kati ya mbongo oyo mutu asombi kayas ou bien ozapa eza kaka na kati ya mbongo olobaki eza combien kutu na 75000 na camion mais kotala température tomo déjà eke na kokita na 70 sikoyo omoni meme bato bazomema babengi babateker bazoteke baye ba valeur no ekoki camion moko. Donc ba oyeba oka ndenga memi bongo ndinga memi oyeba. OK. Sikoyo pona ye mutu ya bwato azwa mbongo na mutu ya droit azwa mbongo na mutu azomema na teker. Ezaka ezo côté 75000 francs. Donc akubanda kolongola ya mutu ya bwato alongoli 7000 ya mutu ya bwato 7000 ya bwato na camion moko 75000 soit 70000 alongoli 70000 alongoli 7000 atika na 63000 alongoli 5000 ya check atika na 58000 alongoli 5000 ya place atika na 53 place camion zoya po ezwa ekena. OK. Oyo etikali wana nde ya ye po akende kosunga bana sope libota nini tout ça bana classe nini nyonso po na mbongo etikali wana. Donc 53000 à peu près $20 pour $20 eza 56000 francs. Oui. Alors to sepeli makasi ndeko José hein? Oui, Josué. OK. Tozo tambola nayo soko okondima omema biso esika o bazobuka kuna. Comme ça, tobanda makambuna ebandeli na étape nyonso ndengo expliquer biso po tokomati na suka esika ba mama oyo bazobuka. Soko sepeli tokende. Problème ezate ngai na ko sepela boye to sala ngo parce que ngane naza comme gérant na carrière oyo. Ah OK. Nyonso bazo sala awa ngande mtu na ngande zo yeba ngo OK. Ezo contrôler nyonso awa. Merci beaucoup ndeko Josué. Tozo tambola nayo tokotika yo te hier tokosilisa ba découverte na biso nyonso bandeko bino pe botika biso te tolanda ensemble na ndeko Josué ba étape nyonso ndenge ba bandaka ti bakoma na suka. Merci. Tambola tokita.
radio congolais ici. Mbote ndeko. Ah, mbote papa na ngai. Kombo nani? Nga kombo na nga Monsieur Paris. Monsieur Paris. Awa tokuti yo na Njili Brasserie, précisément na Dumi. Na Dumi. Musala nini yo sala awa? Bon, Monsieur Musala penanga na salaka, eza musala mabanga oyo. Ningo mona ngo na azwa kuna na kati ya mai, na yaka nango awa. Bandeko basunga ka mwa 100 francs ya kosunga nango na bana na kofuta ndako banini. OK. C'est que yango na omoni to sala service oyo kuta. Donc musala yo ezali transport komema mabanga na kati ya mai, ba kasser babuki kuna, nga na charger na boîte, na ye nango awa. OK. Awa ba chena mutu ko ebimi eke kuna ba keteka. OK. Obandi musala o depuis ngulani. Bon, musala o pena banda bo mwana musala to sala ga yango yo amisi. Musala pena to sala ga yango yo. C'est que musala mususu eza te. O eza boîte na yo moko? Oui, o eza boîte na ngai. Osombi yango banda mbulani. Bon, boîte na sombi yango ebeti déjà ba 4 ans ndam. 4 ans ndam. OK, yango ndo sala na chaque jour. Yango na sala mais c'est que condition nango eza ekufi déjà. C'est que na mona mbulo de sala pena bien te. Siko boîte ndenge eza boye, s'il faut osomba boîte musu ya sika. Osomba yango eza combien na marché? Bon, boîte ya sika, c'est la boîte. Ne dio ngana nango $200 boji boîte ya sika boye. OK. Alors, la journée, au salaire, combien de tours il y a comme ma banga? Bon, c'est là que tu vas bouquer. Ndeko va bouquer kuna va casser des pieds. Des pierres, c'est que bango batu ba ba nombre ya biloko ba bouquer. Bako buka des camions, bako buka camion moko, bako buka pousse moko. Babengisinga mutu aboîte na ke na zui na ye kotia na mokili awa. Donc soki bango basali te yo mpo osala te? Soki pena bango basali te nga naliaka bien te, nazwaka mpe 100 francs te na mboka oyo ekokutanga awa. OK. Sikoyo na camion moko yo ozwaka combien na mbongo mpa na bango? Camion moko kuna nazwa yango banda kuna ti awa bapesanga 5000 francs. 5000 francs. Camion yango mpe avant tout nakokisa yango funa beta pepe 4 tours. 4 tours wana nakokisi camion moko landre vers wana bapesinga 5000 francs. Mpona bandeko baolanda biso na Europe mpe na libanda ya Congo, 5000 francs ezali lokola $2. $2 ou $2.3. Oui. Nde yango wana na camion moko. Na camion moko. Ba risque nini okutanaka nango depuis obanda musala o papa nakokufa awa nakozoka seke bandeko mosusu bakufa awa bao bayebi mai te seke biso toyeta bapota bacicatrice oyo omona bamabanga sika nakende maboite eke ezokisanga baawa wana otutani to osali croisième na libanga boye fini yo tanke yo oza nzoto yango eza libanga ozoki seke bariske pene eza ebele bwato mpe kofina yo koti na se ya bwato seke tosalaka na nguya nzambe kaka. Et si au Baluka, et si au Tchola est arrivé là déjà? Oui. Oui. Mettez absolument sur les arandés. Kolomoko na kekuna zima banga na koma na katikati awa boîte jindi et baluki bo pena tono. Ilinga ebo makutu ndeko moko boye coincé bo na makolo boye. C'est que tosamela nzambe pena prudence mabe ya kite. Na ndenge to balusaki yango to charger ba biloko to zaki nango na ndenge to yaki ko tira côté to tira. OK. Na moni botie mabanga musuna ngambo yo musuna ngambo wana. Pona ni bokaboli bo. Bon, to kabola bongo pona équilibre ya boîte. Koto to tchenda mukuna to tchenda wana siko position pena ya komemango et mona na pena bien. OK. Ba difficulté nini siko yo kutana nango. Oyo ezap oyo ezali ba difficulté oyo batu bakoki ko résoudre
à part oyo ezali naturel ndenge olobi ndenge mai ememaka mais badifficulté nini oyo okutana nango oyo ezali naturel parce que tomoni yo oza mpe na gilet te ya sauvetage donc au cas où dindi na mai risque eza ebele badifficulté nini okutana nango oui badifficulté eza ebele oyo nakokutana nango mai nanu bilamba oyo nakokota na mai yango te oyo nakokota nango na mai bagrammatisme seke ebeta ngai na excès ya kokotakota mai protège ya bien na nzoto eza te seke badifficulté mpena yango wana oyo eza ke batamo mpe nakotika mosala yango me naatala kaka naa na bana naa na famille seke ata natiki seke famille elela mpena makasi yango toke force omoni nalatika mwa elamba boye nalatika mwa kagulu po aprotege ngaka mwa malili protege eza te seke difficulté mpena yango wana ya pasi oyo eza na kati ya mai oyo bakonzi baolanda yo kamera na oyo yango oyo pesa message na yo epa bakonzi ya mboka na musala oyo osalaka nini oyo bakoki kosala mpo basunga yo na musala oyo parce que ozobimisa oyo ezali matière première oyo ezali richesse monene oyo eza na kati ya mboka na biso ezoservir na kotonga bisika nyonso mais yo moko mutu oyo ozosunga mpo mboka etongama ozali ata na baprotection te ozali na sécurité moko te message na yo eza nini mpona bakonzi ya mboka eza bongo papa na ngai bakonzi ya mboka bango moko baamona faso tobundabunda awa balukela biso baangier ya mai oyo eza ke toke kuna tozwi biloko ye awa na ndenge ya angier soit baprotège moko boye oyo eza ke likama mabe ekosalama te kati na mosala oyo biso tosala tosala yango par sentiment te tosala yango nde mpona pasi mpo tala kaka misili fort moko na biso sa kosala boye seke tokovivre te balukela biso baposition oyo eza ya bien baprotège par l'état mpo tomatisa mosala oyo etombama yango etonga mpe kisasa oyo mpe ndambo mpo biso mpe torenforce seke misala bayela biso misala soki eza mpo totravaille bajeune ebele baa na misala te. Ok. Merci beaucoup Ndeko, j'espère que le message na yo est commis et pas bakonzi ya mboka. Ensemble Nandeko tozo ça l'expérience to katisa to kende ti sika baza obuka ngo kuna mabanga o bozomona ti esika bazo buka ngo kuna na chute kitoko wana o boza komona donc tozo kende kuna ensemble nabino nabiso toko makuna to faire vivre bino ndenge nini bango pe bazo vivre kuna ndenge nini bango pe bazo sa musala kuna bolanda biso to kende. Voilà, bandeko tokomi na sikango malgré difficulté mais to réussir to traverser Napoli na bilamba mais tozali wana pona bino pona ko faire découvrir bino ba réalité awa tozali na ndeko moko azali casseur toye ko sola na ye mbote ndeko mbote kombo nani kombo nanga Ezemo liso banzambe mamonambo ya mafila kumbundu Ezemo liso banzambe mamonambo ya mafila kumbundu awa na Gilles Brasserie na Doum yo sala musalani ngana casseur de pierre depuis mbula nini obandi musala o nga na bani depuis 2002 sala musala o chaque jour. Alors expliquez la population bo sala ndenge nini po buka masse ya munene o libango tozomona eza vraiment munene bo sala ndenge nini po ebukana ekoma bakayas ekoma ba moelon tozala musala tozala na ba instrument lame ya liboso lame ciseau marteau yango nde tokobuka libanga po esunga peuple batonga bandako mais na mitambo ye tozala lisusu na isika ya kosala te netawa toprofite po tokoti na elanga tala
tokangi basak boye na katikati ya mai me ndenge tosali boye boye ke ifale tofuta badroit na bino bakonzi ya mboka nzoka pe mai tokofuta droit nzoka pe mai bafutelaka mai siko badroit ngo bofutaka pa nani epai ya bakolo mboka biso toza neti bawumu ya bino bakolo mboka bofutaka combien neti po bosala boye soki oteki 10 000 okopesa 5 000 epai ya kolo mai. Ah bon? Kolo mai yango kombo na ye boyebi ye kombo na ye? Kolo mabele. Kolo mabele. Bokenda kopesa ngo na bureau coutumier. Ah, ba chef coutumier. Ah. OK. Siko na nde bosala awa bobimisaka quantité nini na journée moko? Quantité esenga selon makasi ya muto na muto. Makasi na yo okoyi kobimisa ata 2 pouces ata 3 pouces selon makasi na yo. Selon journée ndenge peseli yo nde yango okoteka. Mais soki oteki bokabola na kolo mabele bawumu metala musala ndenge tosala boye na katikati ya mai ndoka mai pe boteka katikati na nimi nga ezemo na boya te na nimi. OK. Alors na mutuka moko boteka combien? Na mutuka moko toteka 20 000. 20 000 francs congolais. Ah. Na mutuka. Ah, mutuka ya muke. Land Rover. 20 000 francs. Ah. OK. Ma difficulté nini bokutana nango lisusu awa à part ndenge bozo futa mbongo pa ba chef coutumier ba difficulté na bino ezaka nini? Ba difficulté o tokutana nango ata boye na katikati ya mai. Okomona bino bakolo mboka bokoya bolungawa terrain na ngai. Okomona wato panzani tokimi bino bakonzi ya mboka metala mai ya nzambe nena kati ya fleuve ozosala na kati ya fleuve ozala na kati ya fleuve me okomona bino bakonzi boye bapete okoyoka bamususu o mutu rouge o mutu bleu comme nga na mutu bleu te ifale na tima yo mutu ye na mutu bleu kaboye na mai na bani kokima soki na zoki dana kozoka na perdre vie na ngai mais nazoluka na boyi kokeyiba. Message na eza nini epa bakonzi ya mboka oyo bazolanda yo par rapport ya ndenge bakonzi misusu balingi kotika bino bosala musala te bazomenase bino ndenge outi koloba awa pesa message na yo na bakonzi ya mboka bakonzi ya likolo bakoki kosala ni mpona bino babongisa vi na biso net boye na kati ya mai net na fleuve bo banoteka mai bino bakonzi boteka pe mai botia mapango na kati ya mai. bakonzi basala nini mpona bino? Mpona biso bapermettre biso tosala musala oyo mboka ekotongama na mabele te mboka etongamaka na nsima wana nsima zelu mabanga mais soki boboyi mutu abimisa zelu na kati ya mai mutu abuka libanga te na kati ya mai tokotonga mboka ndenge nini no mboka ekotongama nete na kati ya zamba totonga bandako na bisobe. Alors ndeko Josué totamboli tokomi awa na esika ngo première étape olobaki eza awa nde esika mwelo eutaka. Oui. Tomoni pe bandeko bazali awa baosa musala mais namoni bango nyonso ou généralement namoni bango nyonso baeti ba chaussette mpona nini? Bon ndeko eza mutuna malamu mpona kotuna ngai ndeko journaliste mais soki omoni bandeko baosala musala ya mai neti bakaser boye bazosala baza makolo ngulu te comme tolobaka na langi na biso baza na ba chaussette
mpona kokima likolo ya mabanga oyo bamwelo donc eza muselu baseltaka sikoyo mpona kokima likama peut-être akoki mpe koselta akwei azwi shoki yango wana balataka bachaussette comme protège na se ya matami mpona muselu wana ekoka kozwa bango te atambola epe na mwa assurance moke kake mwa baprotège nde selo ndenge ezali. Ok, mais tomoni awa bakangi batie basak mpo badevie mai seke mai bandeki kokoma tie esika oyo totelemi awa. Oui, elobi yo mopanzi sango oza na mbano ya yano na mituna na yo awa nyonso place toza awa soki totelemi sikoyo eza mpona grâce ya eza grâce mpona elanga do saison chasse mai edimine omoni place toza awa eza très risque ya mai talaka shit nde mai ezobwaka mai eza na pression makasi donc awa na saison de pluie tokoya même te tokokoma même na niveau oyo te grâce ya elanga nde tokomi awa mais nalingi nayanola na mutuna na yo nazongi mwa nsima mpo na bandeko ndenge batie basaki ndenge bakangi mai boye mpo baluka babuka mabanga emonana boye eza kokima pression ya mai nde yango baluki bakangi mai kodevie yango ekende mopanzi mosusu mpo bango bamona awa libanga etikala polele baluka kobuka place nini bamonaka batrace na bango ndenge bazosala nde yango bit utilité ya basaki wana mosala nango yango wana. Ok, donc na signalé na batelespectateur na bainternaute so balanda biso ndenge totelemi boye toza likolo ya libanga ndeko Josue toza likolo ya libanga donc parti oyo nyonso boye eza libanga parti oyo nyonso même na nsima na liboso kuna ndenge kamera ezokende nyonso awa ozomona eza mabanga na mabanga couche oyo eza mabanga donc eza créature naturelle oyo donc eza awa eza eloko oyo nzambe asala libanga oyo babukaka yango année des années babandi kobuka yango lelo te ba 1800 do bazobuka kaka ezalaka na awa te tina se kuna bazobuka ti bazoya niti bayekokoma na niveau ekomi awa na niveau oyo do na place totelemi awa ezalaki mai vraiment so tokomi awa na niveau ya mai ekozwa biso ba awa mais tala grâce ya elanga mai eza te totelemi bien awa nyonso eza mabanga na mabanga nde na place totelemi awa mais oyo eza richesse monene oyo leta na biso azoexploite te namoni na ngambu kuna carrière mosusu eza kuna ya baindien kuna baza na baengin sophistiqué baengin moderne mpo basala misala mais biso moko bakolo mboka tozosala yango na maboko na ciseau na marteau. Oui, ndeko mopanzi yango soki totali na gouvernement ya biso omoni te mutu ye moko na nzoto na ye azoya kosala na force mais soki bausine wana epa baindien bango bazotravaille na bamachine et puis eza richesse ya mboka na biso moko bazoexploite bazotekela biso moko siko tozolanda bango na nsima tozoya kosomba mpo totonga bandako or eza biloko oyo gouvernement na biso akoki koyeba toluka bamashini wana esengi combien biso mpe tocreye basociété wana ebanda kosala wana biso mpe bana mboka bakoya mpe korekrute biso moko tokomi mpe kosala kuna na baplace ya bausine wana to ya chômage eza lisu te kuna mutu akomi sikoyo komona epe mwa eloko meme boye misala oyo bakosala yango lisu na maboko te bakozwa meme machine ye etravaille mbongo nyonso mosala moko te awa na mboka na biso onga nayebi nyonso efutaka epo misala nyonso efutaka epo même bandeko nde baosala boye efutaka epo baza na bamikanda na bango oyo bakenda na babiro ya bala police basigne bayebi nombre effectif ya batravailler ya liste ya bango oyo basala awa mais na fin du mois bazwaka mpe mbongo bake batiki kuna siko mbongo wana ekomaka na nini boye na budget na biso te nayebi te po bakosalela biso mpe babiloko mosusu ke bandeko bamateriel bandeko mpe bakomi kosala nango
balongwa pe na place oyo ya maboko bakoma pe osala na biloko mosusu. Donc bandeko bazosala na maboko na bango na propre effort na bango ya bango. L'État pesi bango ba moyen te. Oui. Mais au contraire l'État azoya su kozwa mbongo na mukie oyo bango bazozwa. Oui, l'État azwaka. Ok. Est-ce que déjà bakonzi moko baya awa kotala ndema mozoleka awa ko apporter solution na ba problème oyo ezawa ata kosunga bandeko na mwa bauti bapesa bango? Est-ce que bakonzi mboka bayaka? Non, depuis mon arrivée à la carrière oyo namona nanu te mokonzi moko aya te mpona kosoutenir bango kopesa bango bakado baprotège bainstrument oyo ya kosala mosala no na ngai namona yango te. Mais il y a un certain gens bayaka mpona koyeba ndeni bosalaka ndeni mingi eza na basoda oyo bautaka do bayeba formation bauti baformation baye basali ma groupe na bango moko boye neti baye bakuti bango de ndeni bino te bopea no biso bopesa 5 000 mtu moko 5 000 na chaque ya likambo nini ti omona comme eza mboka na biso bon so boy bakomi ko créer be fraction ni tout ça otala bon naluka kimia po mboka ngo eza mabe bande bandaki kunezo kitaka osi ata mo 3000 opesie akei mais yo zo nyokwa ma ozo yoka pasi osala na maboko na yo na pokwa soki okomi na ndako nzoto elemi moye osala ifo eloko okokate lobi ifo ya lisusu yango moni bazoza ya kolemba makasi population baza na posa ya misala bocreye baentreprise bize na biso ya mboka eza na mbongo ebele bakosala misala oyo pendant 2 ans akosomba lupangu te na misala oyo mais soki bazotravaille yango trop parce que moyen eza te mais eza mpe na misala misusu so bacreye baentreprise misusu bandeko mpe bakomi kosala na esika mosusu bazomérite mwa salaire na ye na fin du mois afuti mwa ndako asali mwa boye mwa provision atie mpe mwa ndambo mosusu na kesi so asali ata mwa 10 ans akomona mpe mwa ringi na ye ata na bibwa ata wapi na maluku na sele abandi deja mwa epa na vie mais mosala oyo ya bandeko nde ozomona yango toza na carrière awa eza mpasi makasi atuka gouvernement soki ozotala population na niveau oyo baokende boye moyibi ekomi makasi misala eza te o ngai moko nano nde naza bona ya jeune mais naolinga koyiba te na conscience na nga piaka nini na mérité mais moninga mosusu akokoka yango te mpo toza milimo mitema ekesani boluka na kocreye basociété bozwa ata baindien baya ata na basociété wana bafongola baizini bazwaka ata biso bajournalier bazwa bajournalier ebele butu toki osala ntongo tolamuki toki osala omona yo gouvernement oza na charge makasi pete c'est ça message yango wana très bien ndeko journaliste très bien awa boza mpe mosika te na mai ya lukaya eza liboso boye ntango débordement esalamaki débordement oyo euti osalamaka la mingi te na bakote ya awa bozali na mai boza mpe mosika te na rivière ya lukaya oyo esalaki débordement récemment débordement nekendaki ti na debonome tomonaki badega oyo esalamaki bino kote oyo bozalaki na bino kimia to bozalaki ndenge bon biso tokopesa modalité na nzili brasserie tozwi na po na dumi na première entrée ya nzili brasserie na balabala ekoti ezokende ti mpo lukaya wana tozalaki tellement vraiment à l'aise te pendant la nuit parce que mai ebandaki koaugmente na par heure na tongo toye na 160 omoni tokomi na 12 heures ekomi 190 mai evareti ekomi na ba 260 même place toza awa nyonso awa likolo ezalaki nde mai 260 wana mètre 260 mètres ya profondeur ya variation ya mai okay. na mesure batia awa na po ya nzili awa eza na
ba dispositif pour na mesurer dispositif pour na koyeba mai ndenge ezoma OK totala kyango mais na Paul Lukaya pour ozoyoka Lukaya niveau nini oyo a créé des ordres pour abukana bato bakoka lisuku kotakisa te na bakamion na bango na bamoto mai oyo ya Lukaya azwi tellement trop baérosion na ndenge ya likolo parce que bato bazotonga na bandésordre bazopesa bapassage ya bamai te nde apesi charge abuki Paul Lukaya nzili oyo mai oyo toza mai ya nzili place totelemi ye akiti asangani na Lukaya babalani na se l'air baye babimi sikoyo na debonom nde wana epie dega bakamio elala bato bakatisa lisu na bakamio te na condition wana mai donc awa biso tozalaki à l'aise te même awa na bandako oyo nyonso tu awa nde ozomona wana bato bazalaki te bakima bandako awa bamatala bandenge ya likolo donc dega sur dega awa ya bajete. Alors heure yango bakonzi bazwa ba disposition pour soki likambo wana esalamaki esalami lisusu ozapeka mabe pour la population. Oui eza nango bongo parce que nga nazomona biso awa na RDC mingi na Kinshasa totonga mingi na elanga mais nayebi te bakondition mpo baotala situation ya Paul Lukaya wana do nayebi te mpo elanga batongaka namoni awa ozomona awa bazoluka basala nzela rocade mais baprojet yango depuis bazosala tomona ezozwa un peu temps molai neti Paul Lukaya eza route moko oyo ememi directement po Matete mais plusieurs ya bato bazokoka lisusu kokeye kuna te ecrée lisusu embouteillage makasi na quartier 1 voilà. à partir ya nzela ya Paul Lukaya nde katani mpo bato lisusu bazwaki Lukaya nzili brasserie babima mpo Matete na se bakiti bakei mais bango nyonso bakomi ebimaka quartier 1 pasi boyango banzela il faut etongama baluka solution na po wana pour epesa pe facilité et libérer pe embouteillage wana ya quartier 1 à partir ya nzela wana so batongi et ko libérer quartier 1 na embouteillage wana. Très bien. Juste. OK. Alors message eleki bakonzi bayoki mbela na yo bayoki mbela ya bandeko nyonso o bazosala awa to continuer po tozonga siko kuna donc awa eza lokola tobuki po tokende siko kuna esika oyo obengai bango banani bacheker voilà tosola na bacheker tosoli mpe na bamama oyo bazwaka ya mike wana babukaka obatekaka na basaki balera basaki wana mike neti bango bakomisaka baboye moni bango bazwaka boye bango bazwi bango bazoteka nde ya mike OK ekozala mpe ka monene boye mama akosomba ya boye akozwa boye peut-être saki na 2000 francs boye ya minene boye batondisi saki asombi yango na 2000 francs. Ah bon? Après ye abuki na ndenge na ye ekomi ya mike boye atemisi saki pendant que mbongo eza te basaki yango mpe ezotekama te bamama mpe bazolela okomona mamosusu 1 mois 2 mois bazosomba lisusu te. Alors eza pasi vraiment mboka na biso ezala ba richesse ebele neti oyo ezali richesse monene chute ya boye ekokai mpe koservir na courant en électricité soki makanisa malamu ezali bakosala mini barrage hydroélectrique awa ekopesa mpe courant. Est-ce que koto courant ezalaka bien? Bon toza na courant bien te suite awa barrage eza te mais toza na chute tozomona d'ailleurs vraiment chute yango mais gouvernement so atie mayele atie ide akanisi basala mini barrage awa nzili brasserie oyo nyonso mobimba ti tokende ti disons ba 1000 maisons eza kaka na cité oyo 1000 maisons eza na cité oyo mais courant eza te mais chute yango oyo bakosa mini barrage courant eza awa ya makasi même bachinois bango moko ere balekanaka na nzela baolekana bazoprete droit awa pourquoi bayebi de eloko moko eza awa mais gouvernement na biso aza na suivi moke azocontrôle vraiment mboka na ye nyonso te mpe likanisa komona eloko osali eza te lelo tolala bamilili na butu makasi mpo na molili na courant mboka so eza éclairé
mutu akobata maboye bamona ye nabata mate bamona ngapo éclairage te natika akei mais mulili mutu ecréer babilo mabe bakuluna ni tout ça et utakaka na mulili na baveni na bakartier na bani. Merci beaucoup Ndeko. Tozo aske obwatu tozonga esika oyo touti pour que tosola pena bandeko bazaku. Merci beaucoup. Okay. Voilà, ndeko Josué tozongi. Donc touti na ngambu na chute toye awa malgré que tokuti ba checker bazali sous mingi nde bazaki te pour ba loba pe ba pesa explication na bango pour toza 13h toza 13h donc ba keipe ko pema. Alors totamboli tomoni mamunyo sondenge leki après ko checker awa ndemi tukaminene et yaka kozwango pour ekende pour ekende na ba chantier. Alors siko pona ba mama o bateka o ba bukaka bazawa pona ba mama o ba bukaka bango basomba te o ya ba bloc ya minene bango ba luka ya mike pour faciliter bango na kubeta ba marteau ya bango ya mike wana. OK. Pour baluka ko komisa ngo pe mwa mike na ba niveau oyo batia na ba sac. Bon, tu proposer ce qui m'a quoi pour répondre na ituna na biso to pusana to sola na bango. Na ebi bon pona ngai les émissions mais OK. 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 Pas de problème, na comprendre ata ba olobate mais bango na saki bateka na combien? Bon, na saki la bango moko ba tiaka 17 000 francs, 17 000. 7 000 alors à discuter, 5 000 passant. OK. Mais ils ont été comme tous ces jours derniers. Donc ils ont donc circulation exacte. OK. Merci beaucoup Ndeko Josué. Nandenge ndimai kozala guide na biso otambusi biso na ngambu toyeti tomoni ndenge maramunyo seleki liloba na ya suka eza nini par rapport ya musala oyo par rapport ya esika bovandi par rapport ya chute oyo richesse munene mais négligé na bakonzi ya mboka tala caméra liloba na eza nini. Merci mopanzi sango. Liloba yanga ya suka eza gouvernement ya biso peuple tozalaka na force soki gouvernement azosalela biso ba surprise bolali bolamuki bomoni boyoki eloko mo esalami bokomi koluka bolali bolamuki boyoki eloko mo bokomi koluka ndakisa misala yango nde shit oyo eza awa pouva mpe kozala mais depuis ezala nango iloko moko ezaki mais toza molili awa eza richesse na biso mabanga mpe nde baobimisa boye eza richesse na biso bakosala mpe baluki bamashine banini bakomi kokreye yango kotravaille na bamashine balonga kosala na banzoto
ça fait moi un plus nambo. Donc le gouvernement il faut y avoir un souci la peuple. OK. Il faut y avoir peuple. Peuple a souffert, peuple a la peuple a saigné nini donc il faut tout ça là. De gouvernement et OK. Merci. Merci beaucoup Ndeko Josué, merci na bino pe bandeko ba téléspectateurs. Ndenge bozaki na biso, bo tamboli na biso, bo vivre na biso, bo moni ndenge ni makamboleka awa. Merveille munene bo nzamba pesi biso ya ofele. To sali nango nini? Chute oyo ekokai kopesa électricité ndenge Ndeko Josué utoloba. Mais biso to otala ngo ka boye neti to mona te. Bandeko o bazo sala awa bokokai ko équiper bango bopesi bango ba moyen to bo créer ba coopérative pona ko sunga bango bazana ba matériel o esengeli surtout pona protection na bango. Mais est-ce que bo sali yango bino ba konzi mboka? Est-ce que boyaka pe awa? Est-ce que boyebi ba difficultés za koto? Bino mo bopesi réponse. Merci na ndenge bolandi biso. To pesi bino rendez-vous très prochainement pona ba dossier mususu tokutani mbalasima. Merci. Merci. OK. Baninga bakima yo pona solo mapeka, solo mutoki, to solo nyonso ya nzoto. Komi tungisa te pour solution na yo monani. Société God Aid et Memeli Bino Crème Miracle produit à Sika et Salamina Misisa banzete pe bafololo pona kopesa yo solo kitoko na nzoto. Tika ko salela ba déodorant pona ko bomba solo ya nzoto na yo, pakola kaka sachet moko na mapeka to na bisika mususu ya nzoto po okoma na ntunga kitoko pendant 21 jours. Et l'on a Crème Miracle, Pesantunga Oye Kukani na yo. Éliminer les mauvaises odeurs sur les corps. La crème miracle, l'odeur applicable de ces certifs, ça élimine les mauvaises odeurs.